bakokaka kovanda kibete soki batangi kombo ya Jésus-Christ de Nazareth motema epelinga moto posa nafukama ngai yo moninga malamu Yesue yo moninga malamu ngayoyo nazananu elenge na bolingo nayebi nanga kolinga te olangwisi yanga motema Yesu yo nde moninga malamu yayaye nabenga yo na kombo nini nabenga yo papa na bana nabenga yo nyonso motuya nabenga yo testamatalo nabenga yo fololo yanga ye nabenga yo maya bomoi nabenga yo lipa na bomoi nabenga yo kwanga Yesu moninga nanga yo ayebi kobomba sekele moninga ya motema o ayaye moninga boye na mokili azate natikala se na yo masiya o olongi motema nanga ayaye bona yo nalapinda ye masiya nakosala nyonso ekoki na moto kosala bozwi na ngai nyonso bozalisali na nga mpe lokola Yesu ya mabanzo Yesu ya molingo Yesu ya motema na ngai napesa yo nini masiya o mbekani ya bomoi na ngai Yesu moninga na ngai yo Jésus avant que nayeba yo Yesu yo mipesa mbeka mpona nga na bika bolingo boye nakozongo wapi Yesu na mabe na nga na bana poto bana partout bande balanja kilongo TV mbote na biso mbote pendant ba période ya festivité oyo biso fondation Rabbi Mavinga totikali simate tozokita sur le terrain tokende tosala no ba reportage tokenda pe kosunga babola tosunga bato bazana pasi pour esala biso bien ndenge tolobaka Jacques chapitre 1er verset 27 la religion pure sans tache devant Dieu consiste à visiter les orphelins et les veuves kasma komi lobi na biso lisusu ke oyo azopesa na babola azo defisa nzambe yango tolobi to defisa nzambe elongo na yo elongo na bandeko nyonso o balanda ba video na biso lelo mama moko ya mikili ya poto na Angleterre akanisaki habité to kanisa ba bébé ba mama o bakami na ba hôpitaux na maternité peut-être azangi misolo mwana abotamaki na césarienne mwana abotamaki na difficulté afandaka na hôpital timine kwa bimae mama habité bozwa oyo bokendo bimisa bana ba maman na maternité. Toi, on a pasteur Kossi pouvait venir. Mais bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Rabbi. Bonjour papa. Oui, nzambalo la zosangolo ça va. Lelo tozana maternité ya Kingasani. Oui. Papa sœur oyo ba soutenir ba pauvre selon street na bango. Donc toi awa motif me biso ezali toi ko ça geste d'amour ndenge to sala à chaque fois na Kilongo TV ba télé surprise pour aussi prendre bateau to aussi prendre bandeko o ba botaki ba omeli tamula na maternité ba kangami tamula yi et bon ezala maman moko na mboka Angleterre a pensé ki ko pesa pour que to bimisa bandeko na pe ko kablement quelque chose. Donc c'est ça yango motif me biso awa na Kingasani. Et ça condamné ceux qui va se manifester pour que tout ça geste pour nous bimisa bandeko na hôpital, tout ça geste pour bandeko baza en difficulté, baza quand même soulagé.
Premièrement, ça l'a bien à mon bateau appeler ça confiance parce que tant que Mbela bateau ayo kabiso c'est que c'est pour l'attendre le bâton va payer sur confiance biso de baxi conscience oui donc on va payer sur confiance wana et biso za na conscience ya oya ko kitabo ya moni conscience ne me biso awa mama payer biso confiance ezaki invisible biso conscience na biso yango eza visible pour to kiti et to ko sala bongo premièrement na mona ka tant to boka Mbela bateau ayo ka biso pe or esengo ezali soki je m'excuse soki ata na moto moko o azoyoka yo na makambo osala ezalaka bien edede mpe moto ase manifesta apesi mbongo eloko ezalaka confiance yango wana edede esalaka susu malamu kotala bato oyo bazalaki na espoir te espoir esilaki bayeba te tokobima comme désespéré mpona bango bayebeka esili na suki na ngai nayebi te mokoni na kobima nayebi te mokoni bafutela nga me nzambe oyo aza nzambe ya kala sala mamba sika nzambe alisa elina nzela ba korbo ti lelo ba korbo bazaka mama mo bimi korbo pona oyo lisa elimo azaki na kati ya citation ya passe na kati hôpital awa lila zobima donc c'est ça esengo na nga yango wana. Merci beaucoup, Pasteur Kossi. Je pense que Kalaté to Kende to libéré ba maman. Je vous dis d'ici la semaine prochaine to banda ba tour na orphelinat comme la orphelin ba homme de vieillard moi Biloko moi Baji moi Thompson moi Soso nengeza na bonne année pe na Noël ba ba fêter et ça bon peu moi bien ça ga bien tant orphelin moko allié après Bioki et ça que sengo et ça ga bien tant mpaka moko allié à Bioki et ça ga bien yango to kenda na orphelinat na ba homme de vieillard to sunga et ça kitoko mingi et tozo banda reportage na episode tozo kota sko na kati tozo ba obima je crois 12 ou 15 maman ba obima to kota na kati elongo na tanki futa bande ko na biso baza liboso na biso baye po basunga bino hein boumeli na maternité nzambe atindi bango po aya pardon po baya kusunga bino bobima na maternité baye bafuteli bino mbongo baza pena mwa eloko opesa bino ya olia oyo ba opesa bino po bokende na banda po kende kotika na bana na bino toyokani Merci beaucoup ndenge ma sœur Aouti Koloba. Je pense que toko sola tozana ndeko pasteur Kossi boyebiye aza pasteur azape acteur à groupe Le Bon Samaritain ngandeko Rabi Mavinga toi ba artiste toi ba sali nzambe toza bana na bino po bino boaba mama et bon ya motena sola bino na osepela ye alobata pe mwandambo hein et ça bien te merci beaucoup mbote na biso. Ok, merci papa Rabi pour la parole et merci Nzambe tato asali biso ngolo ya ko tsabitambe awa pe na boyambi malamu ya hôpital pe Masia ba yamba biso malamu zana mama moko akanisaki ko sala geste d'amour pour que ba mama na biso o bazana hôpital awa ba ko fêter na banda kuna ba famille na bango pe na bana na bango et to passer mingi na maternité et mingi na bato o bazaki na couveuse ba bazana couveuse succès to ko ya ko sala geste d'amour ndengeza prévu il y a 12 personnes et na nombre représenté biso pe to yaki na quelque chose pour no kabona bino moi ne fils que détergent savon poussière autobaka moi soukal moi miliki et moi pampers yongeza biloko oyo tokoya ko ila bino pour que tomeka ko kabla na bino na éviter ce beau sepeli. Merci. Voilà. To sola bino ma sœur kana bango c'est-à-dire bazena bana na couveuse baloba bongo. Oui, ezana ba msusu bazana bana na couveuse, ba msusu bana bazana na couveuse te bazana ba chambre. To sali boye. Koto yo bana baza na couveuse, kuna bana bazana ba chambre. Mais ba problème ebele ya bendigent en tout cas to zwaka eza na couveuse. Bango de batwa o melaka mingi a.
Et par rapport à ces gestes, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bon, je ne sais pas quoi dire, le mot me manque. Je sais la situation que nous traversons aujourd'hui dans notre pays, c'est très difficile. Les gens souffrent, mais quand on voit les gens de bonne volonté qui se déplacent pour venir vers nous, faire un geste de charité à nos mamans qui ont accouché ici dans notre maternité de Kingasani, qui traînent encore, qui n'ont pas de moyens pour sortir. En tout cas, de tout cœur, je tiens à vous dire un grand merci. Un grand merci pour les témoignages d'amour. Ce n'est pas facile, mais je crois que c'est le Seigneur qui vous a inspiré pour venir ici pour aider nos mamans. Merci beaucoup, que le Seigneur vous comble de ses dons et qu'il vous ajoute encore beaucoup plus pour que demain ou après-demain, vous puissiez penser à ceux qui n'ont rien, qui souffrent, qui ont besoin de votre aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Nous allons parler avec nos mamans maintenant. Et maman Moïse, maman Baza Awa. Et puis, vous avez bien boué. Maman Balati Pembe Pembe. Et Awa na maternité Balata Gabongo. Na banda goto yo, mbote mama. Mbote papa. Kombo nani? Nathalie Mbungu. Comment Nathalie? Naboti mwani? Naboti mwana mwasi. OK. Tozani na couveuse. Azani bien. Aza vraiment bien, alandi traitement vraiment bien vraiment. Traitement sili vraiment. Nde toyebu azobima lelo ne epte lobi nini na geste oyo surtout na ndeko wa kanisi bino. Donc esengo etondisami na motema na okoka kute po esengo ezebele o na kana kite na yeba kite un jour mutakomona na aya obimisanga na sika oyo. Donc lelo na mono lokwa ndoto mais eza réalité na donc nazana esengo makasi nzamba pambola vraiment mama wa kanisi biso to keke fete na bandako eza vous met sengo na bana biso emso to nga fete awa mais mama wa kanisi biso nzamba pambola e azongisa ya mingi koleke sike bimi vraiment esengo etondinga makasi na oko quand même si pas. Merci, comprenez. Mbote maman. Mbote papa. Bengo mère double. Mère double maman Laure Boanga. Na boti mapasa double mibali. Mibali. Les blancs na sango. Comment na mwana? Wana si on na pesi bango les blancs na sango. Wana musu na kabie na nzamba sa ela nzambe. Musu aza futur ministre. Futur Katumbi. Yebisa biso nanu esali ndenge ni na visite na biso lelo. Na sepeli ya mingi botala kande na oloba na courage jour ma mungala pourquoi aza mungala na sepeli ya mingi te mungwandi nga na mungwandi na sepeli ya mingi na tondi nzambe na nzambe apesi nga mapasa azongisa ya mingi na mama wana loka pesi nga double mama na zo toujours double na vie na te double na makambo na nyonso double tia koma un jour maman présidente donc nzamba zo loku parce que na chaka ngote na yebaki te mais nzambe oyo ya bilaka c'est que un jour ayebaki ke za bongo akumisama aza nzambe ya solo na kingwani kingwani za moi pasi kingwani za moi nzapa nkumo nzakuba nzamba zo lokumu parce que atana lobi na ngwani ba oye kwa te mais nzamba zo lokumu nzapa tabi que Dieu soit loué. Merci beaucoup maman kombo nani? Kombo langa mama Yala. Mama Yala na kombo na uti utaba bongo. Kombo langa mama Yala na za mère double nga kutunde na zabo na boti ba double. Oui, la boti ba double 3 fois. Mais likambo e comme linga na journal na ma kunde na lobate. Na ma neti na kangama, neti mention, neti na lala, neti na sauter. Neti na tiele ma papa onga na mona. Nzamba mawa na lingela fete awa mais nzamba bimisinga mama wana nzamba ko pambola e vraiment ko pambola yako aleka te apambola me fait bakisa malisuma pamboli mapasa no basi do mibali mapasa na mibali no so mibali ye mwasi mibali yepe mibali na eba ite bangala vraiment yebi na otozoloba papa bazalaka misu makasi yo siko beta ngi Congo na yebi yango penda te papa atanda mbu na yebi te voilà tozapena mama Mpandi mbote mama mbote papa mama Polo mama Pongo Polo mama Polo yo mapasa te ngai nabota mwana mwasi moko en tout cas na okoka kutu te
napesi mama merci naloba te na kikongo ata mbota pa mama tondo mingi mama nzamba pambola yo koleka nzambi kalusa kumuna kalubenisha busakana oki mukongo mama pusana na bengo mama to yaya nyonso ka déjà petite comme des mamas bosiko mbote comme on adore Cassia Zebe ya dodo bébé comme yena bébé na commune Ronis mwambali OK esali ndende to etalo esali na sepel makasi na okokata kutu oloba te esengo nazala yango mpe na sengi mama merci makasi kobotela nga liboso vraiment nakana kutana nango nazalaki na couveuse na sengi mpe merci vraiment makasi naza mpe mingi oloba te na sepel makasi vraiment na nde asungi biso vraiment merci ya dodo na esemne toza na hôpital kingasani mama soko poussa pardon kuna lumière soko poussa mkiata awa mabete mbote ya kombo na mbote papa kombo na ibanda mama ibanda toza benga umeli pona oya na douche na kuna soko uzanga sukula yebisa biso nanu esali onde na esalinga très bien esalinga bien na sepeli na mama merci matondi zonga pama Boti mwa stomba. Boti mobali. Mobali. OK, na mwa mbali ba gagner dia double mobali baza 4. Mama poussana nao, boli mzana poussa mno pona lumière, je sais que naza na cadrage bien comme nani? Luma. Yoko boti mwa ni. Mwa mobali. Olobi ni ndete otabino lelo. Nalobi kana mama merci vraiment. Nzamba kumisama. Na olengi makambo esayama. Yana bika merci. D'accord. Aboti mwa mbali. Mama poussana. Comment on a une maman? Comment on a Marlène? En tout cas, on a payé maman merci. Poussana, la mouchilouba maman wani. Tangla quoi? En tout cas, on a maman merci wa buni. Wa bidi mwenze bia buni. Wa lo. En tout cas, bachala ba bindi la ba tokundeke mais. Maman a été de faveur qui boit le ni mweshe merci Zambia mo benesha. Kuna coalition to. Kuna mala coalition. To. Zambi wana kubenisha. Mama kombo nani? Kombo nanga mumpie. Olobi na business lelo. Na sepeli makasi po tolinga to fete awa mama asali sibiso yango tozolinga to bima. OK. Yoko faninga koto na Kingasani? Ngape na faina Kingasani. Yose koloni. Na muteke. Muteke. Kiteke baloba su nini na bosta ni mbote na kiteke za nini? Mbwerenze. Mbwerenze. Sofa zo msani. Yawe. Yoka bateke place bozali. Nga sepela nene mingi na kwanga bateke. Mbote mama. Mbote papa. Mbwerenze. Papa nga za muteke te. Nga za muluba. Weto mama wa. Weto papa. Bimpa. Ni sanka bikole. Bwalu malu mama wa enzi. Malu wa bimpa bikola. En tout cas nzamba musamba bikola. Ainga ya kabiji ya double. Ni disanka dikole mwabenji mwabeo. Mama bia za nsengo makasi. Wewe boti mwani. Na boti mwana mwasi. Loko na boti mwana mwasi. Na vande ki ana espoir pesa ki soute mama ma sœur bike na te fo fute bobi mato bike na to zo zera ba papa so ba bonani mbongwe monani to futi mais surprise ya décembre ya Zambe surprise en Zambe ate mama place oza monanga bien donc Zamba pambola yo makasi pour surprise oyo ezaka étrange donc c'est Nzambe ga mutako osala ngo pour mutako osala ngo te donc naza ma émotionné na surtout ki na pongi yaka na bureau ma sœur alobi lisusu nini bandeko na koma boye en tout cas maman ma sœur Nzambe papa pambola maman na ngai en tout cas na sepeli makasi merci beaucoup ceux ba ko signaler bodria na blo to na blo mke wana bego basite maman mswaza ba obali bana ba baza ka mususu bana libana te ma sœur ba monte etin ba monte voilà ba maman ba baza 12 ndenge to soleil na ma sœur baza ngo baksa ba maman na ma sœur makasi fo asaleli biso pe faveur mususu ya wala sepe Zambe azonisa mingi mpona masere etaki aza mosali na ye abakise lisusu baechelon bagrade aleka su grade oyo amata su grade mpenza mpo mati na Italie Zamba kumama Noël
Voilà. Ah ouais, bon, mon ito, quelques savons détergents. Moi, milk et zawana. Moi, je suis à Bocha, mais la milk. Na quelques pampers et sunga pour na moi temps oyo. Nego sunga et bon. Oyo bo kablaga ndam ndam. Na mon pe bandeko ba malelo te bazoko diongidila. Ba on peut pas zo ndam. Voilà. À fond on est kimbundi hein. Juste faut ça remis symbolique pasteur. Ça remis symbolique aussi misika ba maman comme ça et ba yo kabula na bango. Aussi misika ba maman comme ça ba yo kabula pe ça joindre ça remis symbolique neti soda. Voilà. Voilà, merci. Sikre eza libanda. Bako kabulela bino et go sunga vraiment makasi. Bakisa moi je vais prendre ala bakisi loba makasi mama suninga suna pampers ya kulaitsa mwana pote mwana nzala bien na bakisika loba akumisama nzamba sanzo la basi pe mukongo bwe mama mungala posa kaka loba na kumisi lisu nzambe makumisi ezonga lisusu epai na eleka lipambo leko miliki oyo evimbisa malembete mama evimbisa matama ya bana bajimo wana bavimba lisusu koleka lipamboli oyo ezonga pe lisusu na hôpital lisusu eleka ebakisa makaka bayaka kaka kosungaka. Merci beaucoup. Wana ça remis symbolique a sa sachet sucre et yo ba ose koni nga naza mukongo mundibu. Ah mundibu bandibu balo mundibu mundeli yango te tandu mundeli c'est ça mundibu loba ya bini. Ah na sepel vraiment makasi maman kaniseli biso susu na sukali na biloko na bapado ebele donc nzamba zong sa mini koleke pa mama na ngai nzamba pambole vraiment mama vanda na yo umela seko na seko. Merci beaucoup. Je pense que tous ces nations ba maman et biso to bima le temps bo tikala nde bo s'organiser bande comme ça ba bana na moi bazape na posa koloba et natan nebte to bimi voilà to bimi mama tina pe to yaki nae azawa ba ya ba lati bilamba pembe nga kanti bino bande ko église na biso o to lata pembe wana boa bien to bini na lobe loko te papa ndenge boye na miliki ata miliki ya pamba to mela tokozwa miliki ata miliki ya pamba to mela ndenge totikali na hôpital baninga bakei biso totikali pasi na motema oyo esa susi esala susi papa banda toyeba 3 semaines toza na ndambu toza na susi makasi miliki moi savon bozwa likamte papa basungi eke mutu mo mtema malamu amonani tokoya pona bandeko o botikali likamte papa to sepeli na moi ebele zamba zana to moi bandeko nyoso baboye baza na maternité et baote kobota yo boti mwani na boti mwana mobali za soda amen nzamba sunga vraiment so nzamba sungi prochainement toye toko ça quelque chose pour nabino toyaki tozali pe accompagner na mama Tina et ça le ndeni komona ba mama babotaki bakangamaki awa nzamba sungi babino. Ah, papa Rabi, eza chose facilité ya komona vraiment que ba mama bazaki na pasi bakangamaki pona ba misusu baza même mama moko aza lobi 3 semaines mwana azozwa même kisité na acte oyo esungi quand même esungi vraiment nzambe ya lola apambola mama bisika azali abakisa lisusu bisika oyo ebimi pote baninga misusu bazwi te mbala nsima bazwa pe chance ya kozwa lokola ba oyo pe bakangamaki en tout cas merci vraiment nzambe alola apambola ye na misala na ye pe libota na ye mobili. D'accord, merci beaucoup. Merci wana ba mama ba okende ba bongama po ba bima so kozwa ba on attend komi tungsanire ba tsano camion mwande ba mama bazokende ba bongama bazwaka bilo na bango bakangaki bilamba na bango babongisa po bakende esa baomwa bie esa bango esengo abia makambo ya nzambe esala ezalaka nde boye donc bandeko bazobima lelo et voilà ça fait du bien comme ça. On est là avec l'homme de Dieu le pasteur Kosi tokomi na suka reportage na biso lelo toyaki awa na hôpital ya Kingasani et olonga no masque vous comprenez oui d'abord et ça lui ndengeni na visite au salut à lelo. Merci papa Rabi si quand sur notre kendate na compte ya fondation to na ndenge zaka to tambulaka
nazaka l'impression liboso ya kotonda Nzambe sala nge sengo comment on a accompli volonté parce que sur le baki dans Matthieu chapitre 25 na bela ki botala kingate nazaki na boloko bo visiter kingate bayo kolinga ba mwana mo tunanga bi oh nini Yesu abelaki nini Yesu akote bolo yango ko sabaki tango nyonso bomoni baninga na bino baza na passe na bopito to na baboloko botali bango te seke botali ngate par là Yesu nge ko enseigner biso ka bolingo. Voilà la raison pour laquelle dans 1 Corinthiens chapitre 13 verset 13 Bible dit que ces trois choses demeurent, la foi, la persévérance, l'amour, mais le plus grand de ces choses c'est l'amour, la charité. Donc à un hôtel c'est biso ka toza na bolingo pour na bande ko na biso mususu. Et succès na visite oyo ezana deux volets. Volet ya liboso totali Yesu, yami balé to bimisi Yesu l'hôpital. OK. Donc totali Yesu par rapport bande ko oyo pe ba moi quelque chose, moi mili moi savon. Moi totali Yesu. Mais deuxième lieu to bimisi sko Yesu par rapport bande ko oh déjà monde baza mobilisé yo kende ko so biloko po ba kendako. Donc to compliquer mission en Nzambe et Nzambe a pambola maman na biso za na mboka Angleterre oyo asaki geste d'amour oyo maman za Angleterre abai to tanga biso kombote Nzambe azana. Donc Nzambe azomona ka Nzambe déjà tanga komona et je crois pe na bande ko boteli ba image oyo ba plainte ezebele parce que si là ils ont raté ba opé bo aussi maman ngana zawana papa rabia zawana ba numéro na biso pesa affiché na ba chaîne na biso mi balé oyo tozana ngo awa Kilongo TV pe RK Pro TV ce qui bo bengi biso bo pesi to visiter pe to bimisa pe Yesu ndenge maman na biso asali. Merci beaucoup, Pasteur Kossi. Amour et compassion, et ça devise Nabiso, Jacques chapitre 1er, verset 27, tout le temps chaque fois, et de ce pays-là, Kolobango, et ça là, bien mingi. Merci na bande konyoso ba soutenir, merci na bande konyoso ba aimer ba vidéo Nabiso pe ba s'abonner pour na bolanda ba vidéo, bo continuer koko be puis bo partager amwe ko zamala mon minto. Yaki awa na hôpital ya Kimbantseke et comme hôpital ezaka hôpital des sœurs de Kingasani, voilà. Et des pauvres, hein? Des pauvres. Hôpital de ma sœur, il y a Babola, il y a Kingasani. Donc, tant que tu es sur la Babola, tu es sur la Babola, tu es ma commune, le vin abisso, nous avons fait ça dans Babola, nous avons fait ça. Nengue ba expliquer nga pa ba sœur. Donc, hôpital au basala ngo pona bato baza ba démuni, baza ba indigent. Rôle nango ya ngwana. À l'époque coloniale, babi ezaki na ba italien bande ko sala quelque chose ko motiver ba docteur mais pour le moment comme marque et bazo sunga mingi bato baza babola ba démuni. Voilà la raison pour laquelle kita a passé celui qui prête aux pauvres donne celui qui donne aux pauvres prête à Dieu. Voilà la raison pour laquelle notre maman alinga ka prêter et pas ya baba pauvre pour appeler ça pas nani pas Nzambe. Celui qui donne aux pauvres prend à Dieu. Donc, après ça qui pas pauvre, pour Nzamba kota nyongo. Et Nzamba tika nyongo. Nzamba le baga. Vrai client, Nzamba soit défi. Ako futa na tongo. Boko mizuna ba 11h afuti sus. Abosa na katoni Nzamba malamu mingi. Afuta atango nyonso. Bodrik Mayata tozaine alelo merci panayo. Merci Rais Kang RK Pro. Merci beaucoup Anata ki futa. Merci bandeko nyonso obolanda vidéo na biso lelo tokutani bala sigma numéro ya sika tokobi. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aouza Bizoko Tozane, Maringa 72. Maringa 72, je explique. Alors, Maringa 72, FB International. Nakasavubu, il y a Nakasavubu. Ça va sauter na Nakasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port
quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko ekomaka peto zwaka. Ekomaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kuna nde masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo.